Tant oui azolo bananga makamna yo. Et alors, koyaka teke ya chabo tant yo bo finga ke ngai gauche ngana na sidani. Est-ce que vous moni ngana yo sala ifona lo bagé c'est faux. Botika la nango bongo. Bongo yo so ba fingi yo kuna ba koseli yo makamuke. Elvina lo bagé ozana soki bo azana boy. Pourquoi ya olatanga? Zonga pa batu ko bayaka makamna yo pananga. Ba vidéo oyo tant yo zo sala ba TikTok na ba muninga nazo tinda oseka ba makolo na yo salite kubuka ozomona na uta village ngate muna tinda yango karina sana ngo ekolinga te ko bando pousser bato ba kende tina ba porte bo beba na entre bino na bino sumabe c'est calme elle parler de moi et Courtney et alors faites très attention il y a sur ba bêtise OK zonga pa muninga na yo oyo bando solane makambo Elvino concernant Elvino lukoye ba vie Elvino zonga ke tunaye. Parce que quand Elvino Courtney était pour na beta na masolo ya ndaku na yo. Elvino poto kita mokie to souffler mokie to bimina na masolo auto beta mo accrocher pour na moni déjà au commis monter so za monter des motos. Tu sais maman, ça fait trop. Ça fait des trop, ça fait 2 ans. Moi si yo amona azana monopole au finga batu mais éviter que so ba otchela muninga na se parce que ba o éviter que bazana na ba problème. Et alors on na batu bazoba. Aya pe loba. Tant junior à salara live. Aloba ba n'importe quoi sur yo. Au mona gel vino mutaloba yango. Tant junior a fininga. So mo na kipango. Na kipango te parce que ça m'a bino ba TikTok. Bino loba tous les coups sont permis. Tant bozo finga na boza la marambukuna. Yo finga papa nango finga mama nango chaba ngona ba miniature. Omona nga na lobano eloko. Na lobano eloko ta. Et moi, j'ai de preuves hein. Y a pas vidéo penozo finga mama nanga ben insanité. Omona nga na finga mama na finga papa na. Mon père c'est un intellectuel. Hein. Papa nanga défendant mémoire à comment livre. Mais au joyau tchai na miniature. Plus loin que ça, il y a un côté ensemble à Bélé. Pour créer faux compte pour Bobia Koufana Sida. Et attention, Zonga qui est tout na camarade na Courtney. Oh ya bande goya oloban. Ya yo pananga. Yo soki mobile na fongole la compte nickel. Ngana yeba ngondeni. Tant yo ke dans sola na Courtney ngana yeba ngondeni. Makamba mukanda na ngana yeba ngo. Jour oyo sa live mobile no beti yo. J'étais en ligne, j'étais pas là. Courtney m'a réveillé à 2h du matin pour me dire que au moins nous kunate mobile na beti et tout. En tout cas franchement garçon on a l'équici et tout. Na si on a bien écoute. Ngala on sola na Rosette. Soki Rosette franchement au dépend na garçon na sungaye yo Courtney pesa mukanda makamna on lo babo tout na Courtney so na okosa. Sungaye pesa mukanda asala na ye comme ça zwanda kuna ya bimisa. Bat bazali na mawana yo. Courtney lo bien vino yebinga très bien. Hein? Nazana nga mutu mabete soka après na opesa mukanda na ngai mais na yaka pa na hotel omona nga na komela ko pona lobano ambwana sukisa ki en tant que homme alors tika ko ya loba ba n'importe quoi soki Courtney on sala live aya na ba preuve oyo nga na nango aya o démentir et soit démentir nga dans ça au deuxième live na oya nango to comparer parce que tant bino bo finga nga sans preuve po boye bango. Merci Elvino. Mais là, bon, tout est accroché. Elvino, ndako ya beba cheka dena. Po yo de papa lopango. Bon, place on a vraiment na ngai golobati mais il faut na lobango non. Omoni tant ba ya osa ba live. Ngai hier nazaki na live mama na ni Congo so mama Congo boy. Zoba wana. Grande sœur na a identifier nga na koti boy na moni ya ofinga. Benita yo. Ndaku gauche ndaku iza ya Elvino. Voilà, na lobi on deva bino nyonso. Ndaku iza ya Elvino. Peut-être Benita obino mona na réseau, ya Benita o tenga na monaka na vrai de vie boy. Na mona sœur moko très respectueuse, très calme, alobara toujours na voix moracée, elle est très douce. Et ndaku wana iza yanga. Ngande na bayer na ye. Vous comprenez? Quand on a quoi Benita na problème nini parce que sobo on a besoin de preuve mbongo oya futaki na mois oyo 1300 €. Oya rambusa. Sko Elvino e anda kono na ndeni yonde per lu kolo appartement kolo ndako. Franchement, oh mon Dieu. Na ville nanga na 3 appartements. Boyoka siko ba vérité hein, boloba kaka vraiment. Bozo finga muninga oh nzambe.
Oh, Ami Balé Outa Obima, il n'y a pas longtemps. Boss. Yami Balé Outa Obima, il n'y a pas longtemps. Yami Satou, pardon, Outa Obima, il n'y a même pas 2 mois. Vous comprenez? Bah, Memela Inga, Moutou Fala Kota Nandaku. Mais tant que commissionnaire a bengi nga binana Moutou Moro Boye, Anga Zwandaku, et tout, Monae Nanu, a insisté qui Monae. Tant na Moni Benita, na Yebisi Mbala Moko, commissionnaire, Moulenda, Zape Ana Mona Giota live, n'est-ce écoute? Na Ope Samo Benita. Parce que la certes, au Koutana Boete, na Yeba Eka na réseaux sociaux, mais n'importe qui na Mouté Mananga. Na zona e problème to benga naka papa nsa maladie ta kufi yaya par aller kino yango na tindi par ande gona mobali yango ya grand frère na o yango na tindi tout ça va bien conseil elle vient onde na PC conseil c'est tout et ça là inga plaisir que akota na ndako wana muto na yebi et puis lelo na minute na yebi sabino moi j'étais là-bas à fêter naissance ya mwana na ye na kuti grande sœur na ya zaki wana na katanda ko atikali aboti na hôpital, na opé sa comboté, mais c'est pas loin, il y a Ndaku. Et alors, Christelle Fernandez a zagi na kata maternité, ennemi solo, na pesi ombote. Voilà. Akende na grâce. Ouais, na bébé na yamouké, moi na écouté poser nga ba question belé. Vous comprenez? Donc, Ndaku Benita a foutara 1300 €. Ngam na tchango bon parce que parking na sous-sol, et ça la 1400, on a baxé à 100 €. On a preuve, on a siko bomona transaction. Vous comprenez? On a réussi à payer un mail, on a refoutu 1400. Alors, tant que tu as fait un Benita, il faut que les alambons ont été. Ils ont souffrir na mon ex-mari na Ewana. Et ce qu'on bénéficie d'ango, on a droit. Benita somba cuisine nanga. Ce que tu as yebi, on a publié dans Ndakouana. Cuisine wana na salisa yango Benita sombi yango 3000 €. Pas nanga. Sur la tombe de ma sœur, nzamba otalanga likolo. Abi yaya, na sombi cuisine parce que mukolo na bima na oke nango. Atangel nga mbongo papa. Boko ta na compte nanga tout à l'heure na posté vidéo wana ne bando sa ba travaux cuisine. A sombi yango 3000 €. Vous comprenez? Et ko futa ndako a 1300 €. Batu bande onanga ba okota en live ba omona ba confirmer ba yebi e belé baganga ba finga ba ya ba ko futa 1300 € tenenge ya futa yemoko. Et alors botika le kuta déjà cadena na bochaki et apporte na ngati. Vous comprenez? Elle vient dans Sangandaku, elle vient au gauche, elle vient au droite. Le long nando solana mutu mo à TikTok. Na zongi rapide na ndaku nanga. On a récupéré bilamba nanga po mi kolo na gene vacances. Parce que ko sanuye nanda ku yomoko na oko kanangati parce que na zonga ki nanda ku nanga mususu ya muki Oboko maya Karine Matisa na Machanani Elvino. Et alors botika koloba maramba Benita champagne di boss oyebi na kweza ya Benita Elvina Macha champagne di boss oyebi te na ebiete muto matate na ebiete do batika oya okosa ke bakangeli ndaku Benita gauche droite non ana ndaku na moi fute ndaku na azarani na retard ti. Ah, et sa petite sœur nanga Matissa s'il te plaît. Ah, ok. Et sa petite sœur nanga moi na biso suka Matissa s'il te plaît. Matissa. Ah, te demande à Sengite. Senga demande à Sengi demande. Ça moi na biso suka s'il te plaît. Continue non. Batika Okosa, maman soy Congo. Je te connais pas ma sœur. Ou yebi ni adresse à Ndabunanga. Alors Tika Okosa. Côté disque, bon filmé. Oui, allô. Non, non, gâté ton oh ma team t'as la blonde à téléphone hein. Il y a des choses au ça là, on te suit tout. Zela tika lo. Ouais, on dirait so au moins ba tout va pas ça. Non, ça sonne mal.
Kata demande au Bandela. Oui, voilà. live. Ça makambo Benita parce que Benita ndakuna ezali aza ndakuna ye. Donc voilà, et lobi na sala demande na live à Mama Congo wana mais bazwa ingaiti. Oyoki siko vérité hein pona mama pona na Benita. En tout cas ba congolais botika mutema mabe pona muninga. Boyebi ke baba toloputa mais boyaka kaka pe botondi pe bokomi po tuna pe yoka balobi boye eske ya solo vraiment la baronne Lobanano mami kuna mora zo sala live alobi ya solo lina evi bino mo boyebi ke ya loputa mozo ko franchement merci de passer à autre chose batika mambona c'est tout biloka na ngalo ba yamwana bino nde bopia bat bakosaka mutu makasi alors botika bakosaka bino bamama kongwana bakosaka bino vraiment boyoka nde vérité na source yango na Karine na la baronne boyoka sikoyo mwana wana basije nini téléphone no mon elo badisi kende na WhatsApp zonga kende na WhatsApp zonga kende na WhatsApp zonga Gigi, nani akomi yo kalobi yo pose sous un problème na Elvino. Nani? Hey. Gigi bio. Junior ana problème nanga te na problème na eta. Na ibsage déjà. Junior sa lenga live alobi nanga to soleil na alobi Elvino na benga ki yo pona sola na yo o sabota nga. Junior na sabota ki yo te frère nanga. Na zali na ba mambo ebele. So yeza yango nde o kanisa ike na sabota ki yo franchement désolé na sabota ki yo te. Tant que ben nga nazali vraiment en pleine démarche à maman ando sala et so na bena solo la ingai pertibenga et so na rappela ki ote au moins ki on mabe yango sala live franchement Juju pardonnez nga na ndenga mabete oyebi ngana yo oyebani très bien tout monde na boye pas de problème avec toi tu vois Gigi chana si problème donc voilà Junior tant aussi si live na yaki na WhatsApp parce que oyebi ke na bloqué ote tout solo lara mais ça faisait un moment toi non solo la oyebi allô parce que après baptême nanga na bimai déjà bonsoir maman yeah okay so nga nalala ki en fait ya Karine grand frère na biso mtabenga afsinga nebsaka Elvis Akita so can you please get down it's okay. Let me finish what I'm doing. I'll go down. Yeah, okay, listen first. This is the last live you may do. This is the first and the last one. You'll never see me on I'm TikTok. here with your mom. Listen to me. So, yeah. Listen to me first. I'm here with your mom since she was crying. You know, since I was on live, she still Azo reads everything. So everyone is here. She's there. We'll sort it out there. on private. Let me finish. Can you please get down? Please. It's fine. Let me finish what I'm doing. I'll go down. Get down. This Can you please is get my down? reputation that people yeah, are I know it's a reputation. when they So talking please, nonsense, can you please you get never down? hear me. You Get never down hear now, me say, live okay. talking about this shit. And this is the first and the last one in my I life. know. Okay. We are. So let me finish what I started. So let me finish. No, it's okay. Mom said it's okay. It's enough. Okay, thank you. C'est bon. C'est bon. Thank you. Merci. Maman lobi ekoki. Oli jo lobi ekoki. C'est bon kita. C'est bon, non? To la Champagne. Listen, Champagne. Listen. Yeah. Listen. I am very sorry, but I have to step up. I'm so sorry. It's Let okay. him do what he's doing. He's trying just to defend himself. This is his life. What he's doing is right. Let him talk. I'm begging you. I am Boca Revino. I'm one of Karin's belts. Let him do what he's doing. The villain insulting him. You know, our big brother is down there listening to the live. Can you please tell him to get down? Because all the family cannot sleep now. Including him. Dakari, s'il te plaît, grand frère Albi Akita, parce que Champagne is an adult. He's an adult. You guys cannot say, oh, grand frère Alobi. No, no, no. C'est normal parce que la famille If you want to talk, let him talk. Et bon, parce qu'il y a déjà Alobi Mingi. Alobi Mingi, d'écoute, Bandolanda, c'est bon.
ekoki mais soki basilisi koloba te aobandaka koluka loba botika loba ti asilisa. He promised, he said this is the one and the last one is going to be on. Give him time to it's finish. okay. 2 hours since we was Give there. him time to No, finish. it's okay. It's 2 hours. So it hurts everyone in the family. We are not fine. Talk anything No. on TikTok. So let me finish Champagne, what I'm let doing, him be. and I'll go down. Elvino, continue, Yeah. finish. Pour out what you got in your heart. Can you please stop Get it? out. Only just Then down go there. into- No C'est problem, que c'est no bon. problem. Et It's si on my le met life. des heures du temps, tout ça qui déjà c'est bon. C'est bon. Yeah, okay. It's enough. It's enough. Ok, c'est bon. C'est bon. Et ça problème t'es. Nabima soni ya famille pona ba makambo yo na C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pona vérité na kufa nango. C'est bon. Alors laissez-moi finir ce que je suis en train de faire. Eza liboso pe ya suka ya vie nanga. Voilà. C'est loania qui na vane na kwe nanga. Ndenge pe na Tika ya silisa champagne. Tika ya silisa. Okatete. Ane Tika ya oyo silisa. bayela nga image na fingi nani na sali nini pona mériter oyo nyonso bat basali nga na réseaux sociaux awa. Ane oyo vraiment. C'est bon. Na sali nini. C'est bon, only just down there. You type singana kita. Okay, c'est bon, no kiti, mais don't take again 1 hour. Ya Karine, merci I'm not gonna take 1 beaucoup. hour. Merci. Thank I'm you. almost done. How can I get that? Take your time, talk, pour your heart. No, I'm You almost have to done. talk. Don't worry. Yeah. Na komi nga na suka. Talk. Ya Karine, s'il But te plaît, just quitte ça parce promise qu'il once you finish, S'il te plaît, don't Mama get Karine. Ndengo mataba tu boy nga na okita kasi. Parce que live ebe bas. Tika to si sa live nde to banda biso mbala après non. Non, baby, moi je suis pas venu ici pour discuter avec qui que ce soit. Pardon. Mission continuer. Bon, ça, live, Elvino, Abi a éclaircir Kambo. Bon, à qui tu as eu? Écoute, nga, ça va éclaircir, à sa live, n'a éclaircir. Parce que nga, wa, n'a eu son anam moututi. N'a eu racheter juste simple image au banc, balinga, ba salir, en fait. Ba finga famille, ba finga ba tutu. Nga na koma soni ya famille nanga. Mais ba bosani ke, to uti na ba quartier, to fréquenter ba master. Pourquoi ils ont combat battu m'souté na TikTok? Car battu mon wana bayaraka. Elle vient au gauche, elle vient au droite, elle vient au gauche, elle vient au droite. Pourquoi? Na sola peine à battu m'sous. Na zala peine à Instagram. Pourquoi na zoa problème à boété? Na zala na Snap. Pourquoi na bébana na battu? J'ai des amis jusqu'aujourd'hui na zona ba on peut ba problème te parce que na muta ba problème te. Je suis beaucoup sali dans les réseaux sociaux. Voilà. Bafi à gauche, bafi à droite. Bon, moi je suis à Yebi Gelvino à Kota Libala nanda gunata insmen. Ayalo ba Gelvino vana nanda gunanga insmen. Pourquoi au fin à mutu na ba point wana? Pourquoi? Gigolo, machin, bo finga bo ça. Pourquoi? Pourquoi? Bo ça mamba boy. Non, je mérite pas ça. Na mérite en côté. Moninga na botami na bana basi na kati ndako. 6 filles, 2 garçons. Na na posa sa ba mambote. Po ba ndeo na ngaba noka ngama boko na makolo na munoko. Réputation famille, réputation famille. Oroyo sa biso soni. Mais à un moment donné, même pasteur Mike Tangazagi sali, a salagi live, a dit na ba preuve. Et alors botika ba mambo. Franchement, c'est la honte le fille. Mambo bo sala. Bino kande bozaka na monopole au finga ba papa batu. Toza na munoko to ebe au finga. Toza bien éduqué. Na bandi live on a fingi mutute. Toza bien éduqué. Toza pe na ba papa na ba maman. Et alors, botika ba mambo. Vérité bozaki na besoin. Boye ba kena on sa live mais batu musu ba pekisanga. Déjà ba ba ben nanga ba pekisanga na tika. C'est ça na continuer. Donc là, je suis candidat à la mobile boye. Tu continues, tu es le quoi grand frère, donc, na respecter d'abord bandeko. Na respecter bango, maman nanga, papa nanga, baya nanga. Et na bino pe bat bota la boye sanga kita, na respecter bino. Merci. Mais soki bomeki. Franchement, na monté maman bete. Mais ba nudité bato esambo alors bossa attention. Tant ya no ya yemoko, ayi yemoko.
Et tant que baby, atindiki bato batami na se. Alors, attention. Botika. Elvino, courage papa, kendo pema. On a mon connexion et puis calé. Les habitations montrent au baby ça 2 ans. Au baby. Oui, fait Elvino pe komi komi. Na kiti sa etondeni. Elvino pas comme la kanda makaso yo kiti sous incompréhension. Tiens.